bonsoir, très chers internautes. Ça dépendra de l'heure à laquelle la chaîne Kitoko, Eco RDC. Eco RDC, là, j'en profite pour dire un grand merci à notre papa Jean Thibaut Chiboabois. Merci, papa, pour tout. En tout cas, merci pour la biso, comment on dit, conseil, encouragement, comment on dit, comment on appelle conseil ce peu moins erreur ezali osungara biso na ba idée nini tout ça. En tout cas, merci papa Jean Thibaut Chiboabois, et puis merci comme ça l'équipe technique nyonso to travailler na Eco RDC. Là je vois Peggy Walungwa, merci à toi. JR Boni, lui là, merci pour tout. Et puis na montage Joanna Bino nyonso, en tout cas na bandeko nyonso tout ça na bon na kati Eco RDC. Alors très chers amis internautes, lelo tozo sala émission na biso ya Elubu totenaki à ce que to sala Nadine Bangu surprise. Lelo vraiment to pona Nadine Bangu pour alambe la biso bilubu ya lelo kande boyi Eluba ba star et banda bongo na Eco RDC. En tout cas lelo to baki bongo to kozwa Nadine Bangu pour alambe la biso biloko to eza eza biloko surprise ya ebite ke to ya na biloko oyo ayebika ke non arolamba mais ayebite ke to proposer biloko za na kata sachet. Alors très chers amis internautes, tous à la large, tu as vu que il fait très chaud. Tu as choix de les 5 tout ça, mais quand même déjà tu as avancé. C'est vrai que j'ai la nourriture ici. Comprenez, ça pèse, hein. C'est-à-dire biloko c'est belé awa. To baki vraiment le lot to surprendre Nadine Bangu. Alambe la biso pena biloko nyonso e rozala na kati. Donc ça surprise. Il y a évité bilo ni no rolamba, mais biso to bito ça surprise to e ba soga e ba rolamba poza ba tumso te ngala rolamba bo ngala rolamba bo pour a message déjà dans la bilo kwana. Mais ce que biso to ba ki to sala bilo comme surprise alamba o biso to proposer soga e bo lamba to lo ba c'est pas bo lamba te to lo ba on peut qu'à travers notre caméra. Comprenez, ça pèse, hein. Je fais de mon mieux pour marcher avec parce que là c'est chaud. Voilà, nous sommes déjà là, on n'était pas loin. Hein. On vient du marché, on n'était pas loin, donc on est déjà arrivé. Là, je vais toquer parce que côté n'est pas tout bon côté. Je vais toquer pour voir celui qui va venir ouvrir et puis on va entrer. Malgré que porte est polluée, mais quand même, il faut toquer. Je peux? Merci. Voilà, tu peux avancer. Parce que ça pèse et puis le micro. Et quoi soit moins problème donc nous avançons. Je sais pas, là je vois des gens la période parce que ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. Oui, je pense que c'est la 3e à 4e fois qu'on vient ici. Alors les bosses avec une émission normale tout ça, mais les émissions Lubu. Voilà, nous avançons. C'est vrai, bon, je peux tourner parce que là on peut se tromper Congo. Bonjour. Bonjour. Maman Nadine, Boni. Vous allez bien, hein? Ça va bien, Boni. Ouais, Kito, comment bisous ça là, bien? Vraiment. Voilà, tout ce qui m'a dit, moi, une émission, tout tamboli, wenze, tout ça là. Tout ce qui m'a dit, bonne santé. Ah, ok. La personne micro qui est égoïsme. Moi, c'est fait-il, Nana Moutou. Là, on sait là. Micro je sais pas. Ça dépendra de vous. Sinon, bonne santé. Santé, ça bien, maman. Santé, ça va bien. Okay. Boulot, tout ça là. Normal. Normal. Donc voilà, nous sommes ici avec Madame Nadine Bangu. Nadine Bangu Boye, bien n'est plus à présenter. Donc elle n'est plus à présenter. Vous tous, vous la connaissez très très bien. Alors Madame Nadine Bangu, quand elle est là, pour rendre visite. C'est vrai, le téléphone, ça, apparemment, le téléphone, sans aucun à moi, ma casse dans le micro, quand il fait très chaud, tout tamboli, donc moi, mon toki, et je sais qu'il faut déranger vraiment. Moi, ils ont tellement ma casse, donc voilà. Alors, maman Nadine, c'est vrai, tu vas rendre visite par rapport à. C'est vrai, tu as liboso, par rapport à matanga, tout ça là, mais le toyamba par rapport au lambela biso biloko biso to proposer yo.
c'est vrai ils ont bateau baby que ba monela baby que sera lamba fufu bien binga kana lamba fufu c'est pas lamba mbisa mai bien binga kana lamba mbisa mai donc déjà muta pona biloko na ya lamba baby que lamba ngo bien alors biso to jaiba to baki désormais ba invité nyonso to sana bango be mission elubu biso monde to bando proposer bango biloko ya lamba. Donc voilà, le tobaki tout ça les wonji to boy to tambusa yo mo iteme ya makasi to sa musana biso moko to uti wenze to sombi bongo fumbwa na poisson na fufu. Donc c'est vrai il y a des gens c'est ba internautes nyoso ba landara eko ya desi ba oui maintenant aussi maman a dit dans encore troisième personne yo lamba fumbwa. Pourquoi je dis ça parce que mutuna mutazana lambeli nae. C'est pas tout le monde dans l'amba fumbo ndaya moro. Et là tu musuba lamba fumbo ba chembinzo, et là tu musuba lamba fumbo ba che nyamazamba, musuba sala fumbo musala sadi mutu na mutaza na manière na lamba fumbo. Donc lelo to baki maman Nadine pe lamba biso fumbo to ba ndenge nini maman Nadine lamba fumbo na ba ingrédients ni natira na kati biloko nini vraiment sala que maman Nadine alamba fumbo. Donc voilà, notre sachet Jala, c'est vrai que ça pèse hein. Allez. Donc voilà, to baki blono sto sombi on a se bebe piso yo la bela kokite yo moka we bandenge ni no bundi na poto we ba gu no babi molambi ate pisi za moko a olamba ka ebimaka bien poto bike mo so ka ba bomando to na be piste ba za mo ba chema munga mo litungulu biloko ebongi nango donc voilà ça va non ça la de bolobi. OK d'accord je sais pas to bandila wapi to kosukela wapi donc yoka ndo ko guider biso na rolamba nga kone ah OK na véranda oui. Le temps to zela kayo to on peut vous accompagner to zelana on a yeba kiti ouais je sais que c'était une surprise dans le rolamba on a comme ça tika place vide d'accord OK y a pas de souci dans l'autre temps moi je fais de coucou comme ça à papa Jean Chibo Chiboboa. Merci na équipe nyonso ya Eco RDC en tout cas ils aura plaisir que ça la na chaîne Oyo et il innovera toujours en tout cas coup de chapeau à vous papa Jean Chibo Chiboboa Peggy Walongwa mon cordon mobala Mwindu trop fier je te salue Peggy Walongwa là où tu es et puis Boni lui là merci pour tout merci pour le cadrage car ndenge za voilà on a bon boyo ki maman na dinga lobby te ko sale surprise par rapport à biloko ya olamba comprenez c'est vrai na lobby tout avant binombo loba donc je vous ai expliqué pourquoi est-ce que tu préfères sous maman Nadine alamba fumbo lelo parce que chaque personne a sa façon de préparer mutaza lo lenge nini alambelaka mutaza lo lenge nini asala makamne là je salue papa Patrick Bangu bambote na yo bambote na place aux allées en tout cas voilà quoi merci comme ça à papa Zéphira Nyanga. Bah oui, papa Zéphira Nyanga, merci pour tout Nabik. D'ici là, on s'est là. Pourquoi pas mon président, mon papa, Bunafilé, élève du maître Arnaud Ambilom, selon nos cœurs. Et administration, il y a orchestre en tout cas. La PCB Bambo Théâtre. Alors, je pense qu'elle a déjà presque fini. Il y a au bon Samakala parce que quand même, donc l'accès, on n'est pas payé Samakala. Donc, c'est venu à payer Samakala. Donc voilà. Petit cas qui a payé Samakala, c'est bon. Tozo avancé déjà place Yazali comme ça. To banda bongo et lubuna biso yalelo oyo toyela qui est comme surprise. Donc nous avançons déjà vers maman Nadine Bango Obinyo Souboye parce que on ne peut plus la présenter hein. Boyebi est très bien. Alors les lois zolambela biso fumbwa obiso mo toyeli donc toyeba tout le monde déjà on te montre déjà banzo pela moto yo to kipo na ntepo eza na importer dans leur fumbo te bi ke mto be c'est ce biloko mais fumbo no eza l'honneur donc voilà biloko na biso yango ma na dina bi comme to elie fumbo na fufu na nini tout ça là donc photo fongolango to l'accès biloni to ye nango comme ça yemo ka bande nini a opota nango donc sachet na biso yango yo fufu on pende to soma on die kanda to sombi na ebisi yo surtout ma pena lela kolia na commentaire bi maman na sozo lia makasi wa bi le photo lia ba lia rara ya ero bato ba cimetière ba morgue ba lukata ndenga oliela donc voilà tanga wis na biso na aina mungwa eza pona ko épicer biloko eza bongo poisson
Donc, na chawa. Ils ont poisson. Oyo, ils ont masango na biso. C'est moule. Donc voilà. Oyo, huile. Kandiza. So, n'importe so linga olamba na fumba. Mama zo micro na yo. N'importe so yo olinga kolamba na huile tona mafuta mbila. Poza ba tumsuba linga olamba fumba kana mafuta mbila. Mais biso to sombi biso sombi huile. Donc voilà. Makasi. Na pas fumba musaka to préfère fumba huile. Netinga pina préfère huile. On a sali wenze na ndenge oyo na lingela ofumba na biso. Na kati on a épices na biso mwamba kandiza laka. Donc voilà. Oh mwamba. Mwamba biso yango. Moi que to lamba quand même. Oyo épices na biso. Kota na fumbwa et puis na aubergine ponga fumbwa sans aubergine na kokate na mbisa biso yako kauka. Donc voilà, vous savez pipi na mbuma vert abata maki. Donc voilà, na biso nyonso yango to somba ki pone lubu ya lelo. Voilà, un mot maman Nadine et puis to tiko sko opota na makusa. Malgré moi 2 questions 3 questions hier nango, mais moi un mot na internet nyonso et puis abonné ya Eco RDC ya papa Jean Chiboba. Ça lo bani. Bino bolinga biloko ngona lambela bino oyo kaliboko na ngamoko ndene zala. Ya. Donc mingi lo bezati. OK. To lo bahana suka to ekoma ke to lia to meka. Soki mungu ekokite, soki mungu eleki. Surtout wana penanga la zala makasi nango, surtout so biloko za bien té. En tout cas, je ne voile pas ma face. Je dis la vérité aux internautes que no biloko na lie ezala ngo goûter. D'accord. OK, donc voilà, tous autres bon maman Nadine a concentré parce que biloko olambe singa moins concentration et ça la bien neti bo biloko cause au moins combien de temps pour to zo pena biloko na mesa tolia. Na cause biso moi combien de minutes quand nezala. Pour nous la mesa na table to na table. Na table. Biloko pena sili au chili biso na table cause combien de minutes. Disons na moto quoi, na moto tebela ka baba 3 heures. Ya solo. Mena la kufa. Ya patienter. Bon na biloko na ngai na umisa o makasi na moto. OK, donc faut venir bela penza. La net fumba boy. Bon ebite. Mais babi fumbo za bilo moya enko une flamme. Wala balamba ngo za makasi. OK. Ezala bien te. Ngane lambi la fumbo na ngai na fo ezala. Zo to kapena tikela ngo tentoki. Ngo banyo so ngo moko panzani. Bano kangama ale wala komo za tasko ya kobalola ngo. D'accord. Mola bilo na ngai. Voilà, tout tika bon maman Nadine alambela biso fumbwa. Na ebite sko poisson salaire au kalinga ya kotumba tondeni. Bino mo boye sanga ko mo bena ngo. Ya gula bino. Te biso olambela biso nde yo lingi. Se pe au kanga, se pe au tumba, nyoso ko salaire biso essentiel les aka bien. D'accord, merci beaucoup. Voilà, retrouvons-nous tout à l'heure na makusa ya bastar na biso lelo to proposer maman Nadine fumbwa. Na poisson na fufu oyo a olambela biso le to yo kapé particularité na yelo boko parce que c'est vrai biloko za moro metolamba ndenge moroti. Donc le lot tozo goûter le boko maman Nadine bangu. Pourquoi pas to pesa pe ba vie na biso sora na malam to lambi mabe. Donc voilà to tika maman Nadine ala c'est vrai que ba question hier na mais tout ticket nanu asala musala comme il se doit. Merci comme ça papa Jean Chiboba. Retrouvons tout à l'heure. Bisous, merci. Alors pour la fumbonanga parce que fumbo bakati la biso na banzete na bambo moko ezaka na se wana soki bolamba ngo bongo ezala bien te na monoko. Menga mona batu musumo na fumbo banzete koti bambuma ne koti dérangeant na hote et dérange ka dérange makasi bo banzete na vraiment so ta funda ngo ezalo bien te. OK. Fumbo so ina ngo il faut ko pona nango. Funa fumbo muso le boyo yo banzete na bambuma ezaka ya suka wana. Mona penza likolo wana ya fumbo. Ona kolamba ya presi mutapo ndo bika yebi olamba te. Donc c'est que soko moni fumbo na nzete yeba ke muto ambi pose kwa bi. Na opona oponi te bona moto. Na moto c'est ça.
c'est ça. On a scène en Ok. Katana opona bo mona ba mbuma sokola pe na sa mai mona pe ka ba mbuma ndo kwa tu ko tina nzungu ba bien makasi ti Papa Jean Azalata, il m'a gâté le beau comme maman Nadine. Vraiment, hein, Papa Jean Chibozo raté. Oh, mais le beau comme maman Nadine, vraiment. Mais Babé a tarté. Babé a tarté, donc c'est vrai, malgré le confinement, ils ont dit du sous-sous. Mais nous espérons que bientôt Papa JTT à Ozala na Kinshasa. Donc vraiment, trop bandé sous ma coussa. Ben oui, Papa linga fumbwa, linga pena. Loko babe ngango nini, biloko babe ngango nini. Abisanga linga matembele voilà. Papa Jean tu vois bi penza plat préféré na parmi ba plat préféré na e. Mais ala bongo matembele. Jomo to ça débat ah non si. Chomo biloko mo ba chelinga biloko ba tekela biso ba matembele ba carton boy. Donc aliara na idée que ça matembele. Mais goût c'est sila nango. Papa Jean tu vois là bina linga matembele. Mais biloko bazo tekela biso na olia la boula matembele mais goût azo ba sens nango te. Donc vraiment c'est vrai biloko to lamba ah balia bien te babi consommons bio pene bonga babuki pena matembele babuki pena ndunda fumbwa oliango ki goût biloko. Non. Bambuma c'est ça. Pas tout ça moi même chose ba perte. Oh non nini. Achara nyonso kota la biloko. Ah, et contribuer ni na la santé. Non te. Ok. Banda o l'acception banda bo mwana mama kita ba. Alaxa banda bo mwana. Ndenge ni balamba fumbwa. Ok. Donc voilà, vous voyez quand nous avons fumbwa biso manadi na utiko ponango. Autopona fumbwa na biso. Mais c'est vrai, tozo beta masola biloko kolia na éviter ceux qui aux équipés informés, tous informés na ndeko na biso Fanny Masudi o babwa kilemba so na éviter ceux aux informés, tous sous informés na kao ndeko na bino Fanny Masudi akuta na Fanny Maswaku que je salue. Ba mi bale bazaki victime bongo ya mbasu. Dieu merci ezoke nango normal. Alors na éviter ceux ko yebaki toyoki likambwana. Ok. Baba sayeni. Baba kele mbasu Fanny Masudi na Fali Maswako. Normalement bale baba kele mbasu. Na éviter peut-être un mot na potebika que ceux qui mbasu ne utaka entre bino na bino bata théâtre babi likambo ya kimutema wa mabio ya bambasu ya ba poison tozo ke nango wapi mama Nadine. Où allons-nous avec makambo bambasu na ba poison makambo to pe makina ngoni yo banda lisusu vraiment o da bodu mutu mo abi to pe makina biso batata to boyeli biso susu na bambasu na ba poison lisusu to pedre nani Joël Bizau o babo makina bana na kulula voilà to pedre ti faniki nzamba su o mamu to asa makambo na ba artiste comédien. Et ceux qui les m'abeto, il va faire mon tour ça makamo. Et qui tout côté. Mais ce que ba jalousie en ezalaka dû ya nini? Ezalaka dû peut-être moninga zo évoluer bientôt, ezalaka mutemaka keto ka ko salaka moninga mabe. Jalousie te moi ndia mona mutema mabe. On est mutema mabe. Pour le voir la vente dans ka boye. Baba ki nanga mbasu. C'est que nzela loko mona sala na ikiri wana to na famille mobo na sala loko mobo ya mabe. Baluki basala nga boye. Donc tout le baké bateau ba makamu mingi komela bango ba mbasu ba nini donc c'est que conscience na bango ba yebi kemsu basala ke loko mobo na baninga yango zongeli yo tondeni. Peut-être que même sous ba bongo. Sous ba bongo ya ko niatane ko bak na mona sala no kande. Donc c'est que conscience no yebi ko sala ke loko quelqu'un parce que ngeti ngao na boto ya mobala mutute na finga mutute na yebi nde basala mutu mabete sko tsobo ke la ngamba so ezwanga c'est que ngamo na yebi ke na otamboni mabe ni sous apeka te ke ngamo bala mutu bi ayiba kite jalousie wana kaka to ebite bonebi la ko lo bate jalousie kaka jalousie ba monene eloko mombo ya bien soit ba monene na makamo bo ya bien
tika to solo ninga na kia ça le moi bête pour na casser il faut que imba solo à perdre le quoi donc voilà tobité ba commentaire ni to ko ça parce que le tolia fumo na biso na poisson so tobito na mbasu wana ba poisson voilà et comme ma prochaine émission voilà c'est la prochaine émission tout ça l'analyse mais comme c'est Golia c'est vrai que toko glisser moi mke po bazar bande connaît à théâtre donc on ne pouvait que dire un mot par rapport ya makambo o ezoleka bongo na monde na bango ya bato théâtre donc voilà maman Nadine Bango c'est vrai tout le monde déjà poneli biso fumbwa alors to komi na étape nini ya biloko na biso na nina sokola OK na tena moto kuna moni moto na déjà kanga et comment kanga ouais na tena moto comme ça na lukana sokola be pista OK bobo Nadine c'est vrai ozo sokola fumbwa ba légumes te bezaka na mo bazelo na mo biloko mike mais net yo o sokola légumes non na mai combien obi que non sokola légumes non autant de mai autant de bassines ya mai obi que siko biloko na ngi komisko propre pote miso ba sokola a cheka boy mai ka boa ke silia sokola ndunda a sokola fumba sokola pondo obi que ba légumes ezala na mo bazelo tout ça là légumes faut sokola na mai belé pe ko sokola ngota 5 fois. OK. Et puis quantité à légumes aux anango ouais. OK. Les légumes super au somango na wenzi. Ils sont propres c'est ça. Ils sont propres ba o ba zo komba moko na ça ma belé bongo. Donc faut que sokola mpenda na mai belé. OK. Puis ba tout rebellé. Pour salité le d'accord. Donc voilà bon qui vont trois fois. Okay. C'est ça. Au triangle. Ah oui. Pour ça il faut passer on a passé on a basé le tigala donc to passer on va trois fois pour te boy va perdre va. Donc voilà, comprenez c'est l'ambiance de l'émission. Donc voilà maman Nadine on va passer sur Fumboa après avoir passé et puis la suite pour Zoango Karandengezala chaque étape biso to lande la chaque étape. Ce peut au sala bon étape mo raté to yeba ba lambate. Donc voilà. Merci beaucoup. Ça va. Ume tuwe ume bwendeni. Non, tu m'as dit que ouais, my pesa. Nous avons bien la médaille, un chicken. Il a mis sur nous. Maya, c'est ça. Kuna kitu mo kesho na mboga mai.
Ni ki biti sambo kama ina ngana boka na ka tena tu. Voilà, Manadine, tout le monde aussi si bon qu'on passe fumbo na mais tobi les abafumo mso ezali otokisi yango mso peza la rocheka bon tobi to eza fumba otokisa to eza kande osali bombala mo chango na moto ochebe piece blo nyoso na kati ngaya pa mafumba na tokisa kaka ata na sumi na wenzi na bosa ni kotuna so la bisinga ke sopa mai bina singa te lamba ka bongo na na makasi Pourquoi ça la peau lambi bon après na souki za bololo. Ngana sopa ka mai. OK. Ka chaleur ka zina sopi mai après na tine sur lambi là. D'accord. OK. Donc voilà boki bon manadi nabi fumbo na ya sala ezala ya rotokisa eza rotokisa te ya tokisa kaka. Po misope to e baro tsheno na moto ezala bololo te mais a évitaka pour ne pas que peut-être à tomber na erreur pour maman soupe ponga déjà komelanga na tuna te fumbo za teza otokisa teza ya mai mbala moko chebe pis na kenda bona lama me bololo wana impossible oh olende ni fumbo bololo donc na kanda osali perte moteka olobate po ebike yaza na posa mbongo donc voilà boki bongo za fumba mais là j'en profite pour saluer Odile Manzaka moi Sinzambe Maman Navaran, donc gros bisous à toi ma chérie. Babi After Hour, Toya Bongo, na Sayo Ana, na Ben le Visionnaire, stand 56. Nous dit les Manzaka, moi Sinzambe. Je fais de gros coucou. Pourquoi pas Rémi Kovodor, je te salue. Donc Bambo Tinabino Nyoso. Voilà tout ça Bongo. Mais le bon abisso ya Fumbwa, Fumbwa na poisson. Voilà tout le monde m'a dit nous fin quand nous finissons kuna. Donc voilà. Ah, OK. Ah, ya solo e made donc to ponyo na tina ya solo poto ki krimo e kuna lamba lamba donc yo côté makuso saka la terre ça va jeter ba yebi tu vas ba yebi bien ah oui ça va on a basi on a lekina ba maman basi ta bien on lamba oh ya solo wala lekina même ndako so ba on lamba ah mais là moi tu so bazo boya babi apparemment ils ont kuta d'accord donc voilà faut moi biso continue à moto tu habiter to zole kan étape nini après avoir kocha fumbo ils ont moins chaleur donc tu habiter to les kan étape à épices to les kan étape à poisson donc et dépend que la maman Nadine bangu yem tazolamba ini mtabisa biso que non siko to une étape boy to une étape boy to une étape boy donc wana to zela bon to mona chamai tu habiter maman Nadine après avoir kocha fumbo na moto tikali nini ngo sasko nini poisson épices foufou to ni ah na des épices OK déjà des épices d'accord on a des épices au biso to somba ki yango na peut so mso salelaka to sala te OK na molambi te mama na di na ebisio na sakala te na molamba donc voilà OK Tunyaka to somba biloko ebele po mso somba mukebo biloko mso ezangi de préférence ezala ebele tikala kezala mukie ekoma to koma koswa pona koluka tona aubergine biso to somba ki ponga penza fumbo sans aubergine en tout cas na kokate so na mbi fumbo il faut kana cho aubergine na kati nzambe na ngai ah donc voilà quel est le boka mukie bon ana maman Nadine azosala biso bepise oyo okota bongo na kati ya fumbwa na bomo na chaque épice bonotaka so pe mutu so azangisa épice moko to épice moko ifala che ezate bino mo boyeba
nini ezangi na épice oyo maman na dit na bato pe nini oyo eza nyonso na ba oyo balamba précédemment na oyo maman na dit nazolamba différence nini eza entre biloko wana donc voilà mais na moni papa Patrick Papa Patrick azali kaka na éviter azati babi azati OK Papa Patrick Bang Bambote na yo, malgré aux athées, mais quand même, Mbote Rolando na écran, donc on n'a pas de choix. Ah ok, passe à tonton Bang. Ok. Na on a rentré qui est Papa Patrick pour tous les musiques, on aura voix. Ah, la bonne qui ah, Mbote na Papa Patrick, na pas mis sous boyer, t'es bien. Donc, bakokana. Ben ouais. Vraiment. Donc voilà, comprenez, nous sommes là. Maman biso zolambila biso fumbwa lelo na Thompson na fufu donc voilà le bina tolia fufu ya semoule tolia pena fufu babi boni fo bongsaka estomac bongsa libumu po rolia fumbwa na fufu les autres dépendre de l'ambelili dépend de l'ambelili donc c'est à nous de juger quoi biso de trop juger na suka ce qui maman a dit na lambi bien to lambi mabe potozo ka ba son bande ko bima ko na ke alamba lamba donc alamba lamba na seke na suka ne trop découvrir en vraiment donc voilà là je salue Labi Limbasi le véritable LL de gros bisous à toi donc na batunyo so bolinganga Tania Muyala babi bientôt c'est ton mariage bientôt en tout cas félicitations à toi ma chérie félicitations à toi en tout cas nzambe azala na yo abatela yo apeso nyonso oyo esenga libala bana obota nyonso ya malamu epesa mila yo et pourquoi pas mon dadi Gédéon Kaembe apôtre Gédéon Kaembe en tout cas bambote na o papa moi to boni moko maman na dit na osala ndembi osala ndembi na e oyo akocha mana di nyonso tout ato msusu kata ah OK ototi nyonso ero bwaka na fumba po et facilité peut-être pour on perd au kata aux autres tio ilembaka ti or na ko tout a déjà ils en a facilité au tché yango na moto et belera déjà na fumba na yo voilà on nous avons ndembi mais babi safune banzo bimate hein manadi ah c'est dans la période de safute c'est dans la période de manga mais na mona ta bona période na batu musu bakundola bilo na bate so bakenda bimsela ngo wapi boza na saison oteme yoka ndenge bayela bino moko to mo bote kama sango musu za saison masango te mona safu saison safu te mais apparemment ndemi ko na mona saison ya mayebo a mai wana kuna mona ngo trop na wenzi mikolo mayebo wana te dona mingi ba ko na biso ah OK mingi to dona mbila kaya za oli ngo kasi c'est ça un peu bien na mo mbisa mai na mo poisson mo bouillon et ça la moi bien quoi vraiment ah oui c'est ça la vie et là j'en profite pour présenter mes sincères condoléances. Hein. C'est vrai, Branly, il avait perdu son papa. C'est vu que na qui était présenté aux condoléances. En tout cas, Branly, tous ces vos, mes condoléances encore une fois. Dans des moments qu'on perd papa, c'est vrai que ça fait mal, mais bon, on n'a pas de choix, c'est la vie. C'est notre chemin à tous. Donc, mes sincères condoléances à toi. Pourquoi pas, je te salue, Ada. Adaïlunga Bambote na Ofendi, je te salue aussi Bakajika. Bientôt, je t'aurai dans Eco RDC. Poto sur la par rapport il y a évolution, il y a boulot, Karanding Zalaka. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Et retrouvons-nous tout à l'heure. Merci Boni. Voilà, tu as commis bonne étape ni maman Nadine. OK. Non mais puis non nyonso au tout takiango. Les aubergines, tout. Aubergine a tout c'était. Ah d'accord. Aubergine au katikaka. OK. Et puis surtout c'est na tout taki. Et c'est comment. Ah d'accord. Non, ndio chebo cha pe na mwamba mbala moko et tokanango. OK. Voilà bon bongo
tokomi étape ya bépice na mwamba. C'est vrai maman a dit na tokisaki fumbwana quand ndinga lobaki atokisaki fumbwana muki abwaki mai après avoir kobwaka mai nde siko atie mai mususu ya bien ya propre oyo bakisi bépice et puis aye kotia mwamba na ye. Après avoir kotia mwamba maman Nadine okotika ngo etoka to pona monaki pona yaki pe na mbisa okauka ya bite mbisa okauka opeka mbala moko na ba mwamba boeto mbisa okauka après avoir mwamba etoki nde okotia mbisa okauka ok na mbisa okauka nyonso mbala moko ok ngazila na ngatiki ona tsana no osima ngati siko otiki la ngoni c'est ça pour ebela bien te donc mieux vaut chano nyonso mbala moko ezotoka ezosanga na nyonso yango mona bilo mususu olia na suka boye otafuni ai otafuni litungulu ezana mwa makasi pourquoi parce que azozela étape est-ce que bilo nyonso ezengaka étape vraiment bawanda otya nyonso na nzungu mbala moko donc emibundelela kuna emitokelela kuna donc voilà quoi. Apparemment on dirait moi baiser belé hein dans un tiki mususu ok c'est ça faut me regarder au lit moi et comme arabe au lit moi na raison ça va donc ya artiste et son musicien moi musana ala mana taka comme na ezate ba place yaza oyeba ça dit moi musala alambi ndega ezala a servi na mesa bomulaka mabaku parce que misala bia tuka awa lelo eroinda oh akutselo bo musape dindi nge kwa ke zaki mbisa okauka nzwane zaki moi donc tellement moi mbeleki na fumbwa ekomi osala des arts le ba Alain mambo fashion na biro mo sa zizani na biro non ça dit azo chuba oh dans zo des ovimba boye ni seke oh mingusu belo mabisa ka akota musabi boye mwamba alela elembi bien te et puis alambi ngo na ebiso donc na ebité tozolela na bozolia pina fumba bozolela fumba mwamba ça dit bo cha musa bo leta mbisa okagelia makite nazo mwamba na mwamba so osimi bo mwamba ozonga bo mwamba oleka bo mwamba donc impossible oh to yango la penda misana loba. En tout cas je salue maman bonheur Nathalie Okuka ma gros bisous na yo oyebi liso na loba donc voilà quoi. Ok. Batu musu balingaka mungusu, batu musu balingaka nyamazamba, batu musu oza nini mbisoka ko babenga oni bakombo na mpe kima ngai mungusu ba mingusu na oui mingusu na nzombo te ba mbiso za pe ngolo voilà ngolo na to ça qui mélange ya bambisa okauka na ega ba mama bo pesa ambisa okauka po bakombo na wekima ino na bareza mungusu na nzombo o bangolo na fo mtaye sanga te oza ngolo oza nini na mo ba difficulté ya oyeba kombo bambisa okauka eza misupe bachaka nyama zamba misupe bachaka babenga ngo nini mbinzo donc ils ont dépendre na eloko ni mutachaka misupe bachaka nini soso bache na kati oui bache soso na dongo voilà système à Brazzaville te belé boité donc bacha pena mbisa comment on dit bache soso soit cuisse to soso ya nini ya mobimba bakati bache ale bache na dongo na kati donc kolamba eza ngana loba kolamba eza comment on dit le mot m'échappe toujours kolamba eza technique en fait eza technique eza art c'est-à-dire oko sela ngona ba manière mo boeza ka agréable na lolemo c'est-à-dire oko sangisa fumbo pondu na ndunde sika moko na suka pesi na oka goût c'est l'essentiel ngape dernièrement nalia pondu nalia pondu bacha ndunda wansko na mona ondieza côté baluba
on dit baluba balamba en trop. Équipe à sous. Équipe à sous, bon, je peux la maman dessus, la chou na kati. La dessus na chou. Waouh. Ah là là, tu raté, il fait que tu l'as bien vu sur ma dessus na chou, c'est-à-dire une expérience pour la première fois. Tolia ma dessus na chou, mais je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Prochainement, Toya, maman a dit là, comment ma dessus na chou. Waouh. Non mais c'est la première fois nayoka made suba chachou. Na mina rare que ba mi pandi to lera na ba chou, lo suba chachou, mais made suba chachou c'est la première fois nayoka. Comment na route que musika me koyoka kaka. C'est la première fois. Non, j'espère que papa Jean Chibo zoyo comme maman a dit. Deuxième elubu na biso na biso made suba chachou na kat. Nambisoka. Wasko esinga foloso fufu to. Mais qui part en angote. OK. Donc voilà, on a mana dina chambisa oka na kati ya fumbwa. Ya ye achaka biloko ni mbala moko nyoso. Ezate ka chena oyo ndambo etikali oyo ndambo etikali no. Ye achaka biloko ni nyoso. Réseau toka sangani pena makasi après et beli mbala moko. Mais mana dit voilà c'est vrai le bio achaka biloko nyoso mais tout le monde a rappelé mingi balinga ocha huile na suka po huile comme ça fumbwa ni bandele comme ça on dirait moi mai. Nde toyoka misuba luba. Maybe tu donc tu dois aller l'embêter. Donc ça n'a pas pu écouter papa na. Na moni pas ça là bon. Non, azeli bilo no c'est beli et puis na suka ache huile na suka. Bali ko balola. Ko sele. Ngaso na ke kuna lia na mfumati. Ah. Na po yo linga no chenyo so e beli mbala moko. Ah, OK. Na kende kabisa bi huile za razei donc il faut toka pene toke na biloko nyoso mbala moko. OK. Natemunga mingi te parce que tutaki aina mungwa. OK. Zapena kibna ngana otepo d'accord. Et ça la bien te. Bon, on doit rappeler aussi que moi Mbappé ça na mungwa. N'est-ce pas? Ba kuma okalinga mungu ba déjà na mungwa ya bazonika. Ezapena pona ba mapa oui. D'accord. Donc voilà. Ah bon bon mana dina chef fumba na nyoso bio ni nyoso koti atike on suko toka pena tina suka au kitsa. Dans notre temps je pense que tout ce na poisson na fufu na biso donc l'autre tout ce na okaka yango wana mais c'est vrai que manadine ça va ya bien bilo ne umela na moto bino bato bozara banzala bosomba lipa na jibo mela oye peda oye penza biloko na ya bi et umela il faut vraiment bela parce que c'est vrai hein de nos jours tozola biloko zo bela te yango tozomona tozobelaka ba maladie moko ezoyeba mutu na makolo te pourquoi parce que tozolinga kolia biloko ebeli bien te pressé car soit tu as un rendez-vous soit tu veux sortir tu as des trucs à faire tu as envie de te maquiller tu as envie de te faire un make-up un snap tout ça là bobo ça ke biloko so ke beli bien te et ça la mabe na nzoto bato donc lorsque vous préparez il faut monter mes à la pio obi ko zolamba biloko na monter mes à la pio c'est pas que olamba karapo lamba non lamba biloko na yo na motema moko na motema pio merci boni ozolambo bike e bato bazolia et ça la bango bien na nzoto yo bakisa vitamine protéine nyonso wana donc voilà je pense que boyoki bana poto nyonso ngi bino mingi bo s'abonner massivement car ndenge bo s'abonnera tous les jours na Eco RDC bo hésitez abonnez-vous massivement boza déjà belé mais tous en sous na posa na bino bo baksama to na posa penza to atteindre 100 000 abonnés et yango facile et yango difficile te il suffit qu'on cliquer na s'abonner ou liker ou commenter en tout cas et on ça la biso bien ma casse donc voilà tout le monde maman Nadine azo ça la poisson na ye donc tout le monde étape ya poisson c'est vrai tous ceux qui ndé molo chaque étape na biso tozo linga ko faire voir bino bomona ndenge nini tozo leka na étape na biso pour ne pas ko brûler étape hein bomoni kamba mo Thomson ba saisonner bomoni kamba mo fumbo ba sali bo non il faut botala chaque étape parce que eza na batu mususu tina ba âge mikolo ba ebo lambate moi j'en connais eza na batu mususu bena za mikolo ma ebo lambate
bolamba te ayebi ndeni batiaka assaisonnement te ayebi ndeni non ye mutu na makolo ayebi te ebandeti suka ayebi te. Donc voilà baza ebele bazali mpenza. Ah mama mwa mosala olambela papa ti mokolo nini. Ben oui alinga biloko ya mwa mosala te alinga biloko ya mwa mosala te. Po babi secret mpe ya kokanga papa ezali makusa. To boye te eza makambo mosusu bakangela papa mais eloko ya liboso eza primordial eza koyeba kolamba. Et koyeba kolamba eza très important na vie na couple na kati ya libala. Donc c'est très important lorsque vous savez préparer. Alors bémission na biso belubu et darabiso ya koyeba ndenge nini to koyeba kosala parce que jadis eza na bémission pena belubu ezalaka vraiment te. Alors mutu po nga na yebi cousine nga moko anda bimisa soso 14 morceaux. 14. Yes. Au moins lipapu nde ezalaka tokati boye. Lipapu nde ezala bokati yango boye. Yes ko anda ozwa nini akati na lipapu boye. Après juste lipapu akaboli yango place o. Ati voilà. Donc ça dit na yebisi yo tovanda toganga. Mais zo siko soupe. Zo siko soupe. Il y a des bouillons et des bouillons. Parce que bouillon vous avez pembe. Donc pour dire que moi-même je sais bon il y a bateau ba yebi kolamba te. Alors bémission belubu et daka bandeko ba ebola même na poto partout. Ya mutu musa binde ba bandara te ne basukela te. Déjà na bomwana na moi je connais les na bana musu totanga na bango ba école moko ti lo ba ebola mbate. Pourquoi? Parce que ba parents ba médecin c'est ba on a bana misala ba médecin c'est ba on ba bimi ba ni non via luxe. Alors c'est vrai aux autres ça bana via luxe yeba que libala payaka. Yo papa ozula mwana mwa msala te. Emsu mobali azobala mwana azali na mbongo malingaka koleblo ba msala te. Vous voyez un peu. Donc à travers nos émissions nous aidons ceux-là au bazo qui peut-être retard ya koyeba kolamba à travers mes émissions na biso bazara na facilité wana koyeba que non na biloko fona chepis boy il faut na chepis boy il faut na chepis boy. Donc vraiment coup de chapeau à papa Jean Chibo Chiboboa. Merci pour l'initiative puis merci pour l'idée. Oh yozwa ya Eluboa Bastar oh le tomoni mutu nyonso akoma Eluboa Star na chaîne na. Donc merci beaucoup à papa Jean Chibo Chiboboa le concepteur babi mikolo to concevoir émission msu ya sika. Donc tobi ke kayate borozwa car ningezaka. Donc coup de chapeau à vous papa Jean Chibo Peggy Walongo en tout cas. Merci pour tout et voilà quoi. Voilà tout le monde m'a dit na okata poisson na mais poisson minene to prendre tout ça qui est vrai choix hein. Vraiment. Poza ba tumsusu ake wenza so ba Thompson ba Thompson ba ba 16 please. Donc les Thompson on a 100 Thompson te. Et bon so mo poisson na ezo mo musuni. Et bi ke ba ba c'est présentable na mesa. Donc voilà. Les étapes de biso ya poisson, c'est vrai qu'il y a tout qui est mollo hein. Comme je vous l'avais dit tantôt. Donc c'est vrai fumbo azora à temps. Ce qui m'a équité, donc à donner vraiment la complication te poisson également et il suffit qu'à côté d'un saisonnement na moi c'est bon à kalinga et puis na fufu na biso il y a massa il y a semoule parce que on a fufu massa on penda na koka on penza te te na kwanga te fo moto te ya koto fufu moto fumba koto moto poisson moto pour ça la moins tout bien. Donc to boy na biso ko somba kwanga parce que ça ba tumsusu constipation tout ça ba supporter kwanga te. Alors on a voulu faire le choix à fufu. Tout l'accepter ni balamba fufu maman ba te bele ba yebo lamba fufu te. Habiter ni babandana na gauche to na droite. Donc voilà. Si on a choisi le fufu c'est pour aider aussi ceux-là au ba yebo lamba fufu te à travers nos émissions ba yebande nini babandara na masangu batiara fufu babalolaka balambara. Donc c'est un peu ça. Donc notre idée principale est vraiment kosunga bato ba yebi kolamba te ba yeba ndeni ba batiara surtout épices ne compliquera penza bato na routiana biloko. Donc c'est un peu ça. Voilà Bonnie, je sais pas, merci. Donc tokutana tout à l'heure à un moment ebiso azocha ba épices na poisson. To la s'appelle épices nini o biso to ela ki maman Nadine oyo akocha wana za épices ya choix na biso
les épices ya fumbo, les épices ya poisson. Biso monde to pona kiango. Donc tozo la ka résultat na suka si réellement mais épices to sombaki eza bien pour na biloko ya maman Nadine a olambi la biso. Donc tout à l'heure na suite ya elubu na biso. Merci beaucoup. Saisonnement nanga na saisonner poisson nanga. Poisson nanga na saisonner on a tangawis na aïe. Na tina muscade. OK. D'accord. Normalement, yo assaisonnano, manadini yo assaisonnano poisson na bouillonté. On est miso bachara asali épices après che cube, yo chano cube té. Ah d'accord. Donc à part mungwa au bak ça peut cube na yo ikolo. OK. Non là vous. Ah bah ce qui ba onga ce qui nini wana pour na mona to bele balinga comme ça misuni rouge. Merci pena pour na rappel. Moi tout ça comme ça comme rouge le roi problème. Et puis ça fait pas vraiment bon à mettre ça. Trop de rouge. Au moins tu as besoin moi chocolat wana. Besoin moi chocolat couleur il y a cube simple. Pour na mona il y a couleur au pesala. Il y a la couleur avec chocolat boisa. Mais papa, bah rouge là mon ami ils apprennent à bamalewa et consort. On dit na mona balinga ochango mingi. Même équipe ngana ni osela ka simple. OK. Pelinga no ba marinade tout ça là. Ah. Non simple ka. OK. Ape koto tozoka nzungu na biso afumu ezotoka kaka. On a ngine ko balance. OK. Epesi solo bongo. C'est que bloco sangani penza. Ya kobalusa kaka. Au fumba mke ziki donc. C'est un peu chaud là. Ah bon mona. Maman biso ndazo mariner poisson na épices na. Donc, je rappelle à Tché Aïe, à Tché Tangawis, à Tché na Muscade, na Mungwa, et puis à Baxi, cube na 4. Donc, elle n'a pas voulu trop mettre d'épices pour tout excès nouilles. Hein. Donc, voilà. Donc, Mouindou. OK. Yeah. Donc voilà, quand les bomona, on a mariné poisson naé. Dans notre temps, quand on peut fumer, on a bis toka, quand nenge et sengara et toka. Donc voilà, c'est presque notre avant-dernière étape. Et puis toko tabongo na étape na biso ya suka, et zabongo étape ya fufu, étape ya fufu oyo et resenga vraiment. Beaucoup d'attention là bateau ba ko balusa fufute quoi. Donc voilà, wa bomona bongo fumbwa et fumbwa na biso. Bomona bena ndenge zotoka. Tana mela ko déjà na soy. Donc voilà, bomona fumbwa na biso ezotoka comme il se doit parce que biloko bonga so eza na moto il faut pende toka bo sentir que fumbwa ezotoka. Biloko ezotoka. Donc Ntunga. Ayi boni Esteban atomboka bien Ntunga. Aleli Ntunga pegi walongo zo raté. Pegi vraiment. Malam na yo. Pegi walongo zo raté fumba ba bin Ntunga mo ezawa. Tebi ke fumba ezawa ba fiti me era rolia. Tebi ke batuja so ba kata ya misapi. Donc voilà, de route à fumbo la moussier. Et la moussier donc tsunga wana ya fumbwa et ça les chimie. Donc tout le monde a bongo fumbo na biso zotoka. Donc tout le monde déjà ba mwamba, au mwamba panzani, c'est vrai que misous pesalara te tu amoureux et finanara. Mais déjà c'est bon, notre fumbo zotoka comme il se doit. Donc c'est notre première étape, et ça qui étape la biso ya fumbwa. Pour maman Nadine na suka
akopesa osala mwa rétro akoexplike bino nini atie bongo na kati ya fumbwa na ye mpo ekoma ntina niveau bino bato boyebi kolamba te to bato peut-être oza na difficulté épice moko mibale misato en tout cas soki olandi émission na biso ozala déçu te ozala satisfait na façon oyo bainvité na biso balambelaka bino baépice oyo batiaka mpona koyede bino boza bamarie basi oyo boyebi kolamba te na kati ya mabala pourquoi mpe na bandeko oyo baza nano bamarie te mais ayebi kolamba te à travers nos émissions nous vous aidons à mieux préparer de partout où vous nous suivez. Donc voilà, merci beaucoup. Wana eza bongo fumba na biso ezo tokakara ndenge sengeli. Donc boni na habité to tikali presque une étape karami balé. Disons to ba moko parce que poisson déjà za saisonné naé. Donc tikali ka étape na biso ya ma ya fufu. Maman Nadine alambi la biso fufu. To habité soki obima mbuma. Tu peux bien normal. Vous avez mis fufu mbumo wapi. Nyamo posa relier silio. Mais je pense que maman Nadine c'est vraiment c'est une grande dame donc elle sait comment on prépare le foufou hein. Donc tout à l'heure comment on dit na down hein? na avant dernière partie il y a Elubu Labiso il y a Lelo donc merci beaucoup là je salue pasteur Padoum Petit Motuna Njambi merci papa merci. Voilà tout comme une étape il y a bouillon hein maman Nadine ah non c'est qui bouillon mais eza na bato mususu na sana ba ombe Elubu babi que cube ezala pona bato ba ebo lamba te parce que ça solo abi ye penza cube atia ona biloko te po ala akisapena ke no yenda ebo lamba wabi ba muto ebo lamba na mungu pamba bien sûr na mungu pamba mungu to ole kisati OK so déjà lexi mungu na biloko futeti qui beza grave que ça le pas mungu OK mungu ona des non bloqué belé bébé na kati d'accord bato ba mama so kala baza ko lamela kibisi o nga na ende na yibi to bi bakala ki moza mi kieboye mato tanga kombo te pour la publicité ki beza mabete miso ko balinga otya na caméra ta bite na cha mpanzi po na like sa to ngande pena na ebo lamba donc ocheno ka cube moko meza mais bato pe balambaka biloko atiene mungu ata tiene ka cube ya pe mabete hein eza mabete OK eza mabete cube eza mabete eza bien biso ba pesa ba koka so ba l'autre do ba cube OK et puis c'est pe biloko sens donc voilà maman Nadine je sais pas fou mon biso est comme déjà prêt et tikali 5 minutes. Pour fumo na biso penza ekita. OK. 5 minutes ya kibu wana kaisangana. D'accord. Mais mana dit on dirait meka no mungu te. Poza batu so meka mungu te. Ah d'accord. On dirait batu so basobe même na kwanga. Komera pamba la pesi ba va rombote abe moi so so azolamba abite na meka mingi basala bon na nini na soso so toki nanu atina boso mela na kwanga na meka na so mungu ekoki siko tio meka na soso kutela ya kotoka boti lamba maka tebela dans ce rôti un morceau compter la nzungu donc voilà OK voilà ici ça rappelle appétit ya olia vraiment na niveau to komeli donc ça reste à vérifier pour abi miso sepela nango kaka le monde jijaka d'accord c'est pas ça miso mais c'est le monde jige faux et comme mais je pense que vous allez bien parce qu'en regardant déjà babi présentation et biloko peut ça rappelle appétit kolia lorsque la nourriture est bien présentée ou en gastronomie hein. Lorsque la nourriture est bien présentée ça donne aussi l'appétit yerolia ata biloko zaki na bien te mais pour tala ka biloko façon ba présenter ça te donne aussi l'envie de manger donc wana moni maître Lionel hein.
donc bambote na maître Lionel voilà quoi donc faut ma vie comme près donc toi presque était comme on a souka on a payé maman Nadine déjà chez biso ma foufou donc voilà ok donc awa fumba déjà comme na souka et tika moi quelques secondes pour kitanzu na kuna pe mai na biso ya fufu et comme déjà aux moto donc tika kara abalusa semoule non après avoir ko balusa semoule parce que trop bien vraiment presque na souka pour étape à souka zaka au kanga poisson et puis to passer bongo à table pour na moi déjà ba sanya mise bimi donc to komi molo vers la fin de notre elubu du jour hein. Bon te présenta qui pour na te proposa qui maman Nadine Fumbwa tout ça qui bon pour te aider bateau yo baza peut-être na difficulté à kolamba Fumbwa même ça a rattaqué épisode précédent toi a rattaqué émission précédente alors on a voulu rattraper na bandeko o bata quitté à travers maman Nadine et sunga yo pe po be piste o bataka na Fumbwa to lekisaka le mois passé ezate o maman Nadine ache c'est-à-dire mutuna mutazaka na particularité na niveau ya kolamba be piste mutaza be piste na ndinga olamba c'est beto beto ke na Fumbwa on a gastronomie biloko ba na Fumbwa eza ndenge moko te na o to lambeli lelo donc chacun ou chaque personne a sa façon de préparer donc voilà là je vois maman Nadine azoche na biso semoule aocha semoule bongo na mai parce que mai n'est déjà soit qui moto donc voilà on a besoin de bongo semoule et chami bon na kati ya mai et puis moto na biso za makasi donc j'espère que dans pas longtemps tu repasser bongo à table pour tomber le boko ya maman Nadine c'est vrai besoin comme maman Nadine na télé-réalité besoin comme maman Nadine na émission normale donc presque l'étape nyonso besoin qui maman Nadine alors le londe to juillet pona et Lubu donc c'est notre étape oyo to l'étape ya suka o to zulaka moto donc c'est une étape à part peut-être ce que l'homme sous ce singito yamba et to yambeli sous mais maman Nadine a sali nyos o bino bolunga na ko RDC télé-réalité la vie réelle de la star et Lubu tout ça là maman Nadine à Saheli Bisso en tout cas elle est vraiment gentille parce qu'il y a de cela aussi ou peut-être beaucoup Sengae peut-être Lubu télé-réalité mana dit l'émission on a retourné aux questions oyo na habité c'est pas moi qui t'ai reçu pour na mambi à télé-réalité mais na habité est-ce que maman Nadine télé-réalité ba yambaka o exigera ba tu ba pesa mbongo avant les cas to ezara ndenge nini donc ezaki surprise nga mo na s'attendaki na hotel donc na yeba kité nazaki na hotel kanda ok on a bonga maiki na ok no tournage parce que koyoka bandeko na bino ekoma lelo po yamba na oya osala télé-réalité na ye oyamba na émission otuna bo futanga combien télé-réalité Zokatan, combien est-ce que Mouto Aza dignement appelé artiste Mouto Aza dignement appelé artiste est-ce que Aza censé à causer un Mouto Mbongo parce que caméra oyo il y a un des foules à rabat Moussa na biso to tangela ngo poto ya mbarabino artiste musicien artiste théâtral et autres mais est-ce que l'autre comme on a la majorité la majorité donc à 90%. Donc voilà. Ok. C'est ça, oui. Donc voilà, maman Nadine Abi. Donc on étape ya souka ya Fumbwa. Donc comme étape ya kokitisango. Biloko ya Fumbwa. En tout cas Fumbwa penza et beli. Fumbwa na e beli ma nyonso esili, mwamba toki na biloko donc intact. Tout est bon déjà. Azo kitsa Fumbwa na ye. Donc voilà. Nous avons une moto. Donc nous avons une je sais pas. C'est vrai que nous avons zappé moi mon nene a karami pena mbabola donc et balani na taille moko quoi. Donc comprenez. Voilà le temps maman Nadine voilà enfin
enfin nzungu na biso ekiti na moto on dirait nga yo kisama na din soni mais esimbi te eko maoto le fumba ozika donc voilà na mfumo na biso ebeli wana totikali bongo na étape ya fufu na poisson na biso donc ba dernière étape ya elubu na biso ya lelo totikali fufu na poisson pour tous les kabongo à table. Donc je pense que vous avez suivi chaque étape de notre elubu du jour. Donc je pense que elle-même elle va faire la rétrospective ndenga bandaki na ndenge nini silisi to asuki linga la pesa moins compliqué asuki si voilà bon comprendre biso donc voilà molo tozo comme bongo na suka ya elubu na biso pour to passer à table et puis to clôturer mission quand je pense que Papa Jean Chibo ne sera pas déçu de notre émission du jour parce que il a tenu vraiment à ce que to sala elubu na maman Nadine Dieu aidant elubu na biso enfin et kokisami karanengeza donc to na suka ya ndenge maman Nadine ba sa fufu et puis à aucun il a biso poisson et puis on va passer à table. Merci. Oh, c'est mes botala. Bon. Ok. Ok. Les armoires compliquées. Oh, il y a à l'aise quoi. D'accord. Voilà, bon, mon maman Nadine a observé son foufou. Donc, botala, on a obéta c'était surtout. Et pas bateau, bah, rolamba foufouté. Non, bota ndeni balamba fufu, bomona ki tape robalusa ya osala poto, tom na suka, comme une étape ya fufu. Donc, wa bomona bongo maana di nazo balusa fufu na e. Abiye fufu nga eza makasite, eza pepetete mais eza la mutunyo sozana mesure ya rolia ngo quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Esimbite. Yo momo te esimbite. Esimbite. Ko na auto sembile. Esimbite. On peut les photos tourner dans l'eau. Nani. Il y a quelque chose de il y a Jean Thibault, Boni. Oui. Et pas non. Maman. Non. Bon, ça va bon, c'est les aïeux. Donc voilà, maman Nadine a quitté ici beaucoup la boîte seka. Oh, to bien pas baluba. A quitté beaucoup la nae.
Donc azo balusa fufu na dans l'entretemps azo chapé huile na na moto pour akalingela biso poisson déjà assaisonnaki tikali kara akalinga. Donc nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre émission du jour, hein. Notre télé-réalité Lubu Eluba Bastar ou le loto préféré qui maman Nadine Ndia Lambila Biso. Donc tout ça qui est surprise, il y a Lubu. Prochainement Albert Olambela Biso Made Sunashu. Tolingi na biloko ezala biloko olamba ya facile pour mutu nyonso oyo ayebi kolamba te azana mesure ya kolamba. Après torokotana elubu difficile. Belubu difficile wana en tout cas ba ba bolamba te bozala mpandi po déjà to l'axi bino ba biloko facile. Donc voilà. Oui, elubu difficile ezali. Mutara roye barajo toya. Toro banana yo maman Nadine. Oui, donc tozo côté déjà rubrique mususu et le bout difficile. C'est-à-dire le bout wana vraiment bolamba lamba na bino mais boko lambe la biso le bout ya passi. Oh mutu atali pena habité oh nga na olamba te. Donc voilà. Je pense que Papa Jean Chibo lingara ba innovation quoi. Papa Jean Chibo en tout cas tozo banda et le bout difficile. Biloko toroya nango yo mo bunda na ondenge ni okolamba. Et puis tu retiens épices mi balé kaka. Total ce que obima gunine. Donc voilà, là vous voyez le foufou de maman Nadine. Et ça sombouma. Foufou mo qui toko na kotala et puis bien à kolia. Donc tout ce monde a bongo maman Nadine a balusi foufou na. Ndeka bomo na ndeka raloba ki ke alinga foufou za la petete za pe makasité. Donc voilà bomoni bongo foufou nenga lambi. Alingi sko akata, je pense que topé sa maman Nadine Sani. Voilà, merci mon caméraman Boni Esteban, donc merci na aide na pour na Sani. Voilà maman Nadine azonga kata biso foufou pour permettre biso to passer à table. Donc voilà, maman Nadine azo kata foufou karandenge to lingaka. Yo ngara bongo te biso lingana biso bongo. Un peu du foufou avec du fumbois et le poisson pembeni, ça fait du bien. Donc merci comme ça Papa Jean Chibobois. Babi Papa Moroto Zaranae et Willy Mamona, Babi Willy Mamona lobi Papa Jean Chibo na osepeli sabana. Depuis que Papa Willy Mamona depuis Suisse azarana kin. Malgré qu'il est éprouvé, il a perdu son oncle, sa cousine, excusez-moi, il a perdu sa cousine, mais après, alobi Papa Jean Chibobois. Promesse on appelle ça qui peut na bana, malgré na zumatanga na rokokisango kaka. Donc merci à Papa Willy Mamona depuis Suisse au Azana Kin Awa. En tout cas, te dis que bientôt tu recépé là. Bientôt tu recépé la bisognon so ba pegi walongwa ba boni Esteban ba miss Mongo donc nabi ke tu recépé là car ndenge zalaka. Donc merci encore une fois de plus à Papa Willy Mamona depuis Kinshasa. Tous années na mabele quoi. Abidjan Chibobois recépé là pour recépé sabana. Donc voilà. Liloba mei. Donc il n'y a pas de souci et merci comme ça na ba abonné na biso nyonso ya Eco RDC bino bozala kana pour na ba remarque ba suggestion. Donc ça la biso bien ko parce que remarque na suggestion ça la que musala kende liboso boye ba fai na bino zawapi ba erreur na bino zawapi po to kokana ko bongisa. En tout cas merci comme ça na bandeko nyonso boza abonné na Eco RDC na bandeko pe bwana abonné te me bolanda ke Eco RDC. En tout cas na osenga bino bo s'abonner et osala biso bien makasi parce que biso ozala kana pona bino bozala kana pe pona kosunga biso à travers vos like ba view na bino et ça que biso pe to vivre car ndenge zalaka musala otopone yango to na musala musu to sala raté. Donc voilà quoi. Merci comme ça à toutes les personnes qui sont toujours branchées na Eco RDC au ba commentaire malamu au bazakana pour na soutien na bango et ça la biso bien makasi. En tout cas merci na bino nzambe ya pambola bino na ba pe bolinga biso te na bi ke bolinga biso kaka
po abina mokili mutu nyonso te kanda olingao bao bakoyina pe bakozala donc yezu kutu bayinaka pa Judas boni biso bata mokili. Donc voilà, merci. Et ça c'était notre avant-dernière étape. Il y a foufou et puis étape na biso souka et aux ala bon étape il y a poisson. Au maman a dit na kokangela biso, après nous allons passer à table. Donc merci Boni. Voilà, tokomi bon étape na biso souka, il y a poisson. Donc maman a dit nazo kanga poisson. Donc c'est notre dernière étape. Oyo eko sukisa ilubu na biso ya lelo. Donc voilà quoi, pas trop de commentaires. Bino mo bozomona ndenge maman Nadine azokalinga poisson na e. Et puis nous allons passer à table comme il se doit. Donc voilà, et bino mo botarande poisson na biso zokalingama na elenga rotala et puis na posa ya kolia. Donc bandeko bo landa biso bo milaka soyi. Bon milaka soyi to ana choite mais to ebike na musika tozopesa bino posa ya kolia pe posa ya kolamba ngo ka ndenge ezalaka. Donc voilà, tokota na bongo na suka pena place to clôturer masolo nde na mesa po balobi kuna nde arbitre ni na suka ezande na mesa place to ko juger. To juger ce qui maman a dit na lambeli biso bien to lambi mabe to pe mungu eleki to pe mungu ekoki ka ndenge ezalaka tokopesa bino avi na biso na suka avec nos invités sur table. Donc tokutana d'ici là na mesa na biso po yango nde clôturer ma solo. Donc merci comme ça à tous nos internautes. Bino Bolingara Eco RDC, vous continuez à toujours soutenir Eco RDC en tout cas. Merci Nabino. Papa Willy Mamona, merci encore une fois de plus. Et ça a biso bien ma casse. Donc voilà. Fifi yaka. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission du jour, où les méthodes qui vraiment te proposer vino, fumbois, poisson, ça qui choisit à maman Nadine, ça qui choisit Naé parce que qui vraiment yendi à la biso fumbois, il y a l'îlot. Donc tozui déjà maman Nadine a mis biso fumbois. Alors les autres ont goûté le beaucoup à maman Nadine. Tu vois qu'il y a des gens qui ont été mis sur tout ça, alors les autres baki, alors c'est la biso et le bout. Il y a fumbois. Oh, biso tout ça qui est surprise. Il y a été que à Kolamba, il y a été que Kolamba peut fumbois. Donc biso tout ça qui est surprise. Tu as qui wende,
tosombi biloko toye proposer à lamba. Donc bomoni déjà bepisi ni achaki na kati oh biso tosombelaki. Donc ye asali kaka kolamba. Ye asali kaka kolamba. Donc biso toyele biloko ya lambeli biso. C'est vrai bino nyonso bokolanda émission depuis ne bandeli bon comprendre bepisi ni biso tosombaki o to proposaki maman Nadine alambila biso. C'est vrai maman Nadine olambeli biso fumo na biso toyelaki. Est-ce que ça t'a rendu difficile? To bilo mususu il fallait to somba qui te mais quand même olambi kara ozaki pe na choix kolamba ozaki pe na choix ko salate yango lambeli biso na bepis o biso to proposer que to et senga pe bepis mususu il fallait o tchana kat o peut-être mankaki. Je sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Te na lambi kana bepis bino boyaki na na bakisite na longolité nyonso na tina kasi bino mo bomonaki ndenge na zo sala na lo mo ezangite. OK. Lo moko ezangite na kati ya bipis nyonso oyo toyelaki. Bon siko bibi babi opesa biso faute. Te faute eza yanga momo la faute eza bino te. Yo zo ngaka mabe ndeni. Te na lobi ka po biso to proposer bepis na biso. Là na biso siko esali ko lambi ya mso esengaki mo epis moko ka ezangaki. Oyo peut-être toyaki na ngote on a bi soki siko ebimba bien so les fautes ça biso po to comment on dit to respecter les pistes oyo peut-être oyo banda lamba oyo lambelaka biso toye na ngote ou comment to baka déjà to luka to la ta faute ça biso t'es vraiment sans faute nyonso eza complet de coquine na biloko na nga nyonso na lambi moi qui te taper qui à côté te vraiment d'accord moi écoute d'accord moi na bi nyonso eza en tout cas bo sali ka on nenga mona salaka donc nyonso coquine donc voilà on a beaucoup bongo maman Nadine a expliqué biso ndenge nini alambi biloko na yebe puis nyonso to elaki a tchango nyonso na biloko. Alors c'est à nous de goûter et de savoir comment est-ce que biloko ango est bimé. Mais avant tout on a des invités sur ce plateau avec qui Torolia Biloko, biso nyos topé ça à Vina biso par rapport à Biloko maman Nadine Dengala. C'est vrai, visage bon na gauche nanga eza visage boyebi déjà. On a bon on a c'est papa Patrick Bangu et puis tous on a deux invités na biso mususu tanti na biso et puis na ndeko biso balo pa opesa kombo na ye et na bangonde tokolia ensemble to yo kaneni maman Nadine à lambi biloko n'imite papa kombo na yo Meda papa Meda Muchita ndoya papa Meda Muchita aza muluba Muchita bachi wana de la race muluba tuzapena ndeko na biso ya mwasi kombo Magali Bango si elle bosse ya Flore. Ah d'accord, c'est vrai, Pégal Alexandra une fois mais ça m'a un peu échappé. D'ailleurs, tu vas me dire comme ça, c'est un ce que tombe la moi, parce qu'elle qui est vraiment, une photocopie à maman Bango. Donc voilà, avec eux, nous allons partager le repas du jour. Maman Nadine Bango à Lambelibiso et puis tu repères sa commentaire après. Maman Nadine, je sais pas avec ta permission. Tu peux déjà nous aider à manger et puis ça va finir par rapport à biloko nous lambi. Loboko nada ba. Moi été loboko la nga loboko la ngai. Babi lelo penza. Leo jole. Le baba Swahili. C'est du biloko so ebimi bien. So ebimi bien te. C'est bon la carte déjà bien. Maman la ngai. Papa Jean Chibo bois pela ka so papa la nga. Ah be ba confie bino. Boss ya ye. Vraiment souci makasi boss azate. Zamba sunga. En tout cas année prochaine soit si fin décembre ceux qui vraiment confirmé si papa Jean Chibo faut y a penza au Mikael Lubu et ça la biso bien makasi. Boss abazongi suna kiboumbu. Ba confiner bango sous son tout cas to leli. Talara to zone la papa il fallait y mais moi il y a des choses exactes pour ba confiner sous bango na France. Espérons que et aussi là espérons que confiner en tout cas et aussi là pour tous papa ko bossa ya ngakuna na boss papa Jean Chibo en tout cas mais to tindela efumbwa na ya atana na DHL na erokende papa to chile na bol na glacière voilà na poko ya maman na dipo
Parce qu'on a servir tout le monde se servir. On va se servir, hein, pas de souci. Ouais. On va se servir. Maintenant, est-ce qu'on allait à Fumboité là et tu l'as fumé? Ah, Madame Koni. Madame Koni. Même Sarah Bikile. Pas même Sarah Bikile. Tu as le choix. En tout cas, inviter la Bimi vraiment. Ah, Babi Kouré. Ça dit que c'est Kuna Kouré. Invité coup de chaise, tu lis, ma maman invité à te pour la Fumboa. Invité la ouais, Pierrot. Yo t'invité à te. On va aller à Fumboité. Donc, je sais pas comment. Merci, pareil. On dit que c'est un peu de Piment, avoir le poisson. Deuxième fille, il y a Flore, mais j'ai bang. Ah, d'accord. Bon appétit. Non, on a eu la souka, la troisième. Voilà, mais tout ça. Bolo ko wana te au carré. Ah oui. Bangombe la lia, donc il faut pas oncle te oser aba. Mutaoya côté va pikaka. Ah oui, hein, pika. Donc nous sommes à Kamba. Faut dengombe la ndam, dengombe la ndam. Pikaka donc frisate. Wa musika na poisson, hein. Simba imogo. Munene mwenza na show na ponyo. Ah, faut na pone. Ah, ngaya babina pona poisson. Pona ko zota. Donc voilà. On a poisson est gentil hein. Tu na moi le roi linga ki manga sauter aki. Alors bouger. Ah, voilà. Donc on tourne notre karaté. Qui m'a tout pour ouais, mon mino. Ah ouais. Quand on t'a là au bino bolo, voilà on lia te là on va boire sur nos après bête on va faire 2 semaines on lia te. C'est quoi caméraman na biso yebo ko zo biso. Donc il comme tourner na filmer. Wa ngamo lo simba. Un poisson et puis mais je c'est servir quoi? Ouais bah ça. Maman na cause ça mo to cha fufu awa. Il n'est pas dérangé. Soyez pas aux oies, faut aux oies. Tu vas pas aux amours aussi. Oh qui m'a bonné, oh qui m'a fumba bonné. On va bien en tika j'ai. Bloca bomba. Ah oui. Je vais voir au fufu. Ah bon papa. Ah yo tell. Magapi on serve. Suka na masolo. Suka lo bokwa. Mais même penga mona filma, so ali ni fait la filmer ya ye aux oies. Kalata zo na eji. Fille à qui on a caméraman la vie surtout na toi belubu. Alors perdre. Où doit quitter le monde. Voilà. Mais moi on a dit nous on se servir t'as. Oh si na blé de bolan si ça. Na quand tu vas tirer le nom. Voilà, papa on se servir. Et puis Magali ko simona ta sana maboko. O ayo na maboko. Magali to space. Tu faut de simba yo na maboko. Ti. Simba. Eza grave ti. Il est donc voilà, je pense qu'on s'est déjà servi. Alors, tous les maman Nadine, après c'est ce coup d'envoi, tous les bilots qu'on a. Bon appétit. Merci. Ok. Donc voilà. Bien. Le goût, ce que vous bien ma beaucoup. Du moins, on mange quand même. Ah, ça n'aime ta Sonia. Ça l'a raté papa. Bali a compté. Bali a compté. Ah, comme nos Sonia. Pour moi, tu n'as Sonia. Et Loubou. Nabe fona lamba. Et Loubou va papa. Bo kamera bo ba la lambe la bino. Dongo na poso. On a poso. Bon ça. Et piquer la sani kabo. Bo ba olia ngo ba piquer. Na mino hein. Mystique hein. Sur 10. Elle a pas de mike. Sur 10. Elle a dit sur 10. Vous avez un yoki de na yoka na. Bas on va star va finir fufu. Ozo aka. On va bien en tika je va buka na raté. Ah oui. Nada. Utsongo ni nakati. Ah oui, ça va pas dans les konayo. Te wana ko la de côté mais franchement. Ça on malemba. Balanda le boko bibi ko na bon mère. Ah, mère alamba fort. Ça me Swahili. Ba Swahili. Tipo ya pikaka la ba petit so. Bon. Bon ba kange partout. C'est ça la fumbwa. Aza makasi ya.
botsanga mo la permettre de nous voter là-bas. Voilà, très chers amis internautes, nous voilà arrivés à la fin de notre émission du jour. Oh, le loto Salaki et Lubu Yabastar. Lubu Bastar, oh yo. Non, ce biloko zelengi, bale moula mutu nyonso alembola sani na vie. Gilles Kakalonge, nazolia. Gilles Kakalonge, alembola. Oui. Na simple comédien na buka na ni. Donc voilà, comprenez, biloko eleki tellement elengi quand on est bomona, bassin les a vide hein. Bassin les a vraiment vide comme ikuwa nde ya mbisi. Donc na fumbwa juste boni zo pena image. Fumbwa itikali mukie na ndimite ngo ata mona mukie oliango otonda. Donc poisson peut itikali je crois ba moko. Foufou également. Et vous posez tikali vous ça que tikali. Azo kufa na kolembula. Tout est ça va bien. Ah oui, hein. Donc comprenez, babi le reçoit lengi balia à 40 jamais. Donc voilà, dès que vous remarquez bah ça n'est pas vide mais na rolingana zo avis à moko na moko. C'est vrai que to lié biloko to lembo basani. Kolia monsieur za nzala. Nzalele ça, obi nzala biloko nyoso ko maragu. Est-ce que vous voyez que nous allons bien nous comme ragout? Malgré yango tout na ba vie à mutu na mutu, ba c'est biso comment est-ce que bloko et lamba monsieur pesa bien, ce peut mongoleki. En tout cas tozo ba vie, ngani na pesa vie na suka. Mais maman Fleur, maman na ba maman Fleur, maman Nadine to cheno à part. Tu es dans la papa Patrick. Papa Patrick c'est vrai. Ton moni caméra fongoli mais tozo lembo la karasani. Ah non filmé. Oui, on a filmé. Naza le logo lo baté bilo motala. Bloga boy bo mola to bo mola. Di basket. To le fumba moko mabaku. Gilles Kakalonge na Paris. O bangwa lia kate. Monde na Komboli. Ça ne zongi pembe. En tout cas mokako so na nada. Ba petit on a yebi ne balamba. Na yebi bango yango na boya. Bo benga ngate na lia. Ona osama kamo. Eza pona kinde côté ozolo bango po azale kina opesa. Bo bloga mabeza la lembula sani bo. Kasi ona lobite nzala pele sa makasi. Deux modèles. Je vois que petit na yo. Bon. Et c'est comme les qu'on a en lien de Naza. Bah tu as 22 boulas. Là la bête 19. 3 bangon ça tu vas caboler. Donc on vit tout ça matata les los à te bague. Patrick Bango na simana. On a on s'appelle sauver. Malgré ngali boumwe za te meroya. Ah oui. Donc bonjour à vie à papa biso Patrick Bango. A FC bino ke bloko liki et lamba miko. Penza au top. N'habité papa biso kombo ki. Médard Mouchita. Papa Médard Mouchita, puis c'est ba impression na yo. To ba vie non papa abiloko. C'est tellement grâce biloko la manito comme ça. Là ça va ça ne on banga. Papa bala ça ça. Fais ça là l'accélération kasoni. Kala mikwa yango etikali. Vide. Ah bah ça miku attention. Ça nyonso ekomi vierge. Ba vierge ba ça. Donc miku wanga etikali na ça. Donc na habité maman biso Magali Bangu. Moi la maman Fleur Bangu en tout cas. C'est ça impressionnant par rapport à biloko la maman. Le bezate. Lo bezaki kitoko makasi. Lo bezaki na maison au mongweleke lo côté. Ah, on les a poza tanti. Kitoko makasi na pe yanga sanya. Toto. On peut te voir la qui ça on dit. Fona tonga kaka totonga ta moke boni kanga na kamera bosa biso c'est leki mu watote c'est dis ma pese roubi c'est dis ma pese ka wuti moi baba ça ndako na biso ata ba olamba la boya okanga misu poza ka d'espoir ah ma chérie yebisa biso na pisa na ya ko tolo webinga etonga fanatika fu surtout yo bana niveau bana na si bino toke le mo ezala kia ya bitumba uti fanatika fu mo ela fu fa ya solo ya ona petit makasi da kama bomona dans cette vie babi mi kwa Thompson Kandetika pour Elielio yo na habité en tout cas merci maman Nadine Bango c'est vrai que OP ça peut impressionner yo par rapport à Biloko Lambi moi je n'ai rien à dire bon mon Kandetika na metkali vide na mi kwa na Thompson
yango wana sani ya bango ya pembe te ya pena pembe oh na Congoli pena en tout cas félicitations maman Nadine, tu as bien préparé. C'est vrai dans le bara ceux qui veulent quoi mabe dans le bapé keza mabe ceux qui pesa malam dans le keza malam en tout cas maman Nadine a bien préparé mais puis sur ce côté normal mungwa intact ils en a poisson ils en a fumbwa et puis il faut faire la mission bouma quand des bozumona en tout cas le boko na kantina c'est na biso liboso Jeanne Bang na France. OK donc on a eu biso ça boko a famille a bibi mapwani mama za ka mystique ya moni père abana na ticket tina suka kena dans la famille. Donc voilà comprenez bon qui ba témoignage donc on lamba isa famille hein on lamba isa famille en tout cas maman Nadine tourmi vraiment na suka un mon aba internet nyonso ya Eco RDC balandra biso de partout on peut si ba un message na puis ba mboto na kaneza laka. Ah, merci. Maman, nalinga moko na petit na tondi makasi. Vraiment. Donc sentiment biloko vraiment na habité. Na sepeli mingi, na sokuzo bosalinga, o boninge loko mo na khata ngote na salango. Dada, sans faute. Ya makasi ni o yelanga na salango te. Lelo moko bank sanga te vraiment côté ya olamba wa penda sans faute. Na zana sur na ngamoko. Donc olamba uta ya koko na ngamoko bibi mapwani. Ezisu maman na ngakita bangu. Donc ba maman na nganyoso ezo kitati na biso ba fifi bangu ba fleur mo yo dernièrement to sala elubu ya ngulu. Lobi kuta sala ki ngo lobi. To liaki ya lelo ya ngamoko. Donc to olamba pena na ndako yo. La confirmant. En tout cas. Qui ça olamba? Vraiment. Ah les quatre le bakaka vraiment ba mbote na pesina nous premièrement papa Jean Tugwapa. Na pesi ba merci beaucoup ba mbote belé wala pena vraiment boss. Là si mutemane mo ezé ko. Et c'est pena. Ah c'est pena là qui dérangeait ma casse toujours on essaie que papa là vraiment na tante ah maman vraiment lelo na kokisi po non et là qui pas na ngamo masolo là qui pas na ngamo na tongo na bimika na osala on va donc ndenge zala kaka bambote na nga na pesi na maître Simplice bisiko zali vraiment bambote belé babi moto asala ka ba pentacle belé na pesi mbote na nga na champion d'or Mikiliste Schengen famille bango bala Toulouse na pesi bambote ya belé e ba minanga oyo ba yebinga na ba o ba yebinga te vraiment bambote na bino ebelé na pesi tonton Kaluji na Paris na pesi Bob Matanda bambote ya belé en tout cas bambote ya yango na mon pasteur tonton bango moto na Njambe babi tati bango code ya Luanda na micho azana biso te pourtant za ko zela elubu oyo azana biso te mais mo pandi na ezali senti loboko ya mona na ye moko oyo asala bango bazala vraiment na sepeli mingi na ba invité na nga ololo bazala ki nanga sur place o ba lié loboko na ngai ezala ya liboso te ezala pe ya suka te debi ke ya bien ko yana sima vraiment merci beaucoup mais prochainement faut l'emba biso ma desu na chou et simba ya solo et simba to lamba ngo na poso to oui poso même ya ko kalinga ya tumba poso le ki shawarma poso za vrai plat bon to bala msusu même so lia ba oteka mponi po ta bloka ko lia to ko sala on so bien otumba to tumba so ki ya kalinga to kalinga ngo y a problème voilà, merci beaucoup hein. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Avant l'heure ce n'est pas l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Moi je salue papa Jean Thibault Chiboabois Boni Estaban, c'est ça? Estaban Elia Moro. Donc voilà. Peggy Walunga mon cordon na biso ya mwindu ya bogar en tout cas mon cordon je te salue babi et vos apaisements lissement et vraiment là dessus en tout cas la sepelité et vos apaisements la sepelité moi ni maman a dit na bio yete pourquoi babi Peggy la cabeza benga bikore voilà donc voilà mon cordon merci pour tout et puis équipe technique Mobimba Eco RDC
Napesi bino bambote à trop, pasteur Padou Petit, mon papa, je te salue. Napesi bon, on a coach René Makondele, mon coach, je te salue. Batunyo Sobolinganga, l'élève du maître Buna Filé, mon papa, mon papou, je te salue. Arnaud Ambi, CGI 26 Loulou, en tout cas, orchestration Mobimba, Nalingi Bino Mingi. Batunyo Sobolinganga, vous retrouvez dans Eco RDC, vous appétez, vous appelez des suites. Bah, remarque, nous avons suggestion, vous en savez, na Sewana, et ça, la bisobia, tobo benga, na numéros affichés, et qu'il y avait un biso et puis ton kato ça, là, ça, les samas qui n'avaient pas. Bah, remarque, on a pas ça, bino, la chaîne, on a pas ça, moutou à la. Il y a solo, carrément, que Kolisaka. Numéro, téléphone. Vraiment, numéro, nanga, ils ont plus 43, 89. Hein? Plus 243. Voilà. Hein? 89, 455, 11, 20. Okay. Plus 243, 89, 455, 11, 20. On a numéro nanga moko moi vraiment que ça la bien vraiment kolisa kalisusu atana musala to sala ya a vraiment que ça la bien non c'est pas la bobenga benga ça la bien. Ben y a pas de souci vite fait parce que là on doit RDC la profiter de Miss Makas ndokité ma fan nanga bobenga la plus 243 90 71 43 213. Donc ça la bien ba remarque ba plus rognon sur ça la bien Makas. Et puis que ba fan nanga ebele ba ba ke ba kingati balas boze belé boze la ka balie so na tini balie en tout cas bo hésiter te bo cliquer bo tala te bi ke naza ya bino balasima bokozo mabanga ya dégâts ebele. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. En clôture. Nabosani nani tellement belé. Namoni kuna bazosala signe en tout cas. Donc on est vraiment down. Bon retrouver Nana Eco RDC. Je salue ma maman Brigitte Mandois. Ma maman, je t'adore. Bisous na ba na ngani so baleki na ngani so en tout cas. Samuel mon beau-frère. Comme mon beau canon, il le compliqué Chimbela. Voilà. Samuel Chimbela. Bambote na yo, ma petite soeur propre Gaëlle Nkousoumandoa. Noëlla Saga Sava chérie depuis les États-Unis. Grâce à Mbouyamba, Motema ya Moïse. Dans la prochaine. Bye bye. Bye.